concert comme ça événementiel parce qu'il m'a invité surprise baza ebele ndoki Sam Chintu toyebi kokozala na concert wana te Sam Chintu loko ozala na concert wana te mpona concert wana mpe toza na besoin ya banzembo baluba wana te na quartier ya tocha nzembo ya baluba nzembo ngo komona utiani ocha nzembo na baluba na album ya magie toza na besoin nzembo wana te ba Hero Star yebisa Sam Chintu azala na concert hippodrome te po toza na tina nete c'est un faux chanteur bakota concert wana coup de chapeau vraiment na bandeko na biso ya musique gospel Pasteur Atoms ma sœur na biso Maman Lombongo parce que ba reconnaître Koffi Olomide comme icône ya musique congolaise ba reconnaître Koffi Olomide qui est numéro 1 ya ba musicien nyonso ya Congo na lelo ba musicien na babosana nyonso bantaba ya ba Sam Chintu bazobo ya Sam Chintu tata mukolo Sam Chintu tata mukolo liko kola te okotika via Koffi kimia te Sam Chintu okotika Koffi kimia te beta concert na ye hippodrome Sam Chintu ogazi soko boykote concert ya Koffi Olomide nde ba Willy Bula ba ya concert wana te ba Soleil Wanga ba ya concert wana te ba Frère Golo ba ya concert wana te tu te trompes merci na ndenge boza ebele partout dans le monde prochaine eza MJ télévision Mami Wanja chaîne oyo ezalaka tout le temps mpona ko-informer bino mpona komemela bino ba émission kitoko ba programme ya kitoko merci beaucoup na ye moko grand prêtre Kolo merci beaucoup vraiment mpona souffle de vie merci mpona bonne santé parce que ebele tolala na bango mais na moment oyo bakomi te biso nzambe asali biso grâce raison pour laquelle naboyi kozala indifférente na bina pesa nzambe ana merci na tombola kombo na ye na élevé kombo na ye likolo bakombo nyonso parce que nzambe nde solution nzambe nde avandi penza likolo bakabu nyonso ye nazali à la hauteur et merci beaucoup na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja ya papa Misha merci na équipe technique mobima MJ télévision coach Kigeganda Sima caméra merci beaucoup et merci beaucoup na côté infographie wana moni directement Adida Lumumba l'homme à la taille S babi baboya basambo Adida Lumumba Nicolo Zande yo je te salue bisika osali merci na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati merci na ba abonné fidèle tout ya chaîne oyo obozaka wana tout le temps au four et au moulin pour ko soutenir biso à travers ba commentaire na bino à travers ba partage na ba ya ba émission na biso et ça ka biso vraiment bien donc Nicolo etikali nango ya kotanga Nicolo etikali ya kotanga parce que quand na baki 2025 musicien tout à date côté à Didier Lacoste de Ato Monaki Didier Lacoste oki cyclan wenge Sony Didier Lacoste concert na ye wa betaki na théâtre du gymnase asali fiasco donc piaka na ndenga jeté échec total pour na concert ya Didier Lacoste parce que na vie balobaka eloko eki tika ezali te mais loko Didier Lacoste alukaki atia mosapi na mozindo ye wana atie mosapi na mozindo ema esani ne ebale emerie et côté héritier Watanabe pe Nicolo etikali ya kotanga donc kala te héritier Watanabe ako se produire
na salle Dôme à Paris. Donc le 24 mai Héritier Wata akozala wana pona kosepelisa ba amoureux tout ya bonne musique. Héritier Watanabe akozala wana pona kosepelisa ba spiritas na ye nyonso. Et Weranson yepe azali toujours déterminé pona ba concert oyo azali ko envisager kobeta na Adidas Arena et concert mosusu ekozala na ING Arena. Ferregola bientôt là le 7 juin à se produire na ING Arena. Ferregola papa avec coup de chapeau parce que la billet est à côté comme très bien. Et merci beaucoup na Koffi Olomide azali guide ya musique congolaise, guide ya musique africaine. Il est vraiment azali ko la promotion à Ferregola na ndenge esengeli parce que Ferregola azali pe moko ba musicien o aleka ki na kati ya orchestre quartier latin bisika bi Ferregola ayaki su ko kolisa mayele parce que Ferregola na wenge ayebaki ko yemba te. Maintenant Ferregola ayeko intégrer orchestre quartier latin o ezali école ya chant quartier latin o ezali orchestre o ya ba grand chanteur. Donc Ferregola aza moko pe ya quartier latin du Koffi Olomide ezosenga à soutenir ye en tout cas ezosala bien vraiment Koffi Olomide continue kana motima malamu oyo ozala kanango. Et après le concert oyo sokobetama toasu na concert moko totikali na concert moko kaka o mokili mobimba ezozela concert oyo ebele baolala te baasa baprière bagene prière pour que concert wana ebetama te botuna concert ana concert à Koffi Olomide. Il y a hippodrome de Vincennes le 19 juillet Koinda. Le 19 juillet, parce que la billet ici, là, il y a un billet toi à Paris, aux à Bruxelles, aux à Londres, aux à Canada. Maman, pour sa raison, tu es en Amérique, moi, nous sommes billets zaté. Salamba, nous sommes billets à concert historique, concert kotika la mito batu, concert événementiel parce qu'il m'a invité surprise. Baza est belé. Donc Sam Chintu, tu as dit qu'on a un concert wanate. Sam Chintu, le corps on a un concert wanate pour un concert wanate, tu as besoin de banzemo baluba wanate. Tu as un tina nangote. Na quartier la tu as nzemo ya baluba, nzemo ngoko mona utiani. Ocha nzemo na baluba na album à magie. Tu as besoin nzemo wanate ba ilo star. Yebi sa Sam Chintu, azala la concert hippodrome te pour tu as tina nete, c'est un faux chanteur. Tu as besoin de chanteur à minene. Le corps ba Willy Bula, ba Ferregola. Tu as besoin de Jordan Kousa. Jordan Kousa, Aza musicien moko mal compris. Attendez loba ni wana ye moko na kuzwa nzimaka. Andima Koffi Olomide qui est Koffi Olomide parce que aibi Koffi Olomide asala na vie na ye Koffi Olomide asala na carrière na ye. À part Jordan Kousa toza susu na soleil yonga papa gu aza na concert wana. Toza na ba musicien belé on va causer na concert le hippodrome de Vincennes. Concert hippodrome de Vincennes ezosenga pe ba musicien o ba bi ko yemba. Quartier la temo bimba kala o bo mona ko ba yemba kitoko. Ba musicien azaka na o bi ko na quartier la te o ba ne ko sela autotune ko yate. Musicien nyonso za na quartier la te. O bi ko kenda luka ba star américain bon de la bango boka nga bango photo le ba ko bimission en poste ba vidéo za Chris Mon déjà lobby abike na eba ki artiste wana te. Soit des artistes ami benga numéro 1 ya musique congolaise na eba ki ete. Yebo ka ki ko landanga kangama ki nanga toka ngama photo na kanga no photo. Abi na eba ki ete. Abi puta na ko découvrir soit des artistes wana. Soit des artistes numéro 1 ya Congo no kombo banana F. Abi na zaki totalement dessus na regretter pourquoi bakanga une photo. Parce que ayebi na koyemba te na ki musique ne donc ayebi koyemba te ayebi eloko moko te. Donc concert wana hippodrome de Vincennes ndenge na zolo de parce que na lelo na lobe lango parce que na lobe lango vraiment kala yango lelo na super qui vraiment na lobe la concert wana po mikolo tikali ya kotanga ba billet zote kama ekalatera Koffi Olomide akosala sold out parce que concert wana vraiment batu baza toujours déterminé bakota concert wana.
coup de chapeau vraiment na bande qu'on a vu sur la musique gospel. Pasteur Atoms ma sœur na biso Maman Lombongo parce que ba reconnaître Koffi Olomide comme icône ya musique congolaise, ba reconnaître Koffi Olomide qui est numéro 1 ba musicien nyonso ya Congo. Balobi yango tandis malgré ba musicien ba wuta na quartier la terre. Oh basé belé trop autant ba combo parce que so otangi ba combo et comme makambo ba justice ça ceci sera patati patata mais bien moko boyebi de qui je parle boyebi muto ngala zolo de la vraiment donc musicien wana ma grande voix aboya kondima Koffi na musika na pembeni eza na bato oyo bandimaka Koffi Olomide. Maman Lombongo auti koleka dernièrement na émission na chaîne télévisée moko Songolo. Ba poser question sur Koffi Olomide. Babi Koffi Olomide azobeta concert na ye le 19 juillet 2025 na hippodrome de Vincennes à partir de 17h. S'il arrivait que ne Koffi Olomide nenga lobi na sœur Eunice et pasteur Atoms base à la table invité na concert à hippodrome. Yo Maman Lombongo ce que za yo okosala nini? C'est vraiment la réponse à Maman Labiso Lombongo parce que premièrement on doit reconnaître qui est Koffi Olomide. Abi Koffi Olomide aza modèle, Koffi Olomide aza pilier à musique na biso. Koffi Olomide asala mingi na musique na biso. Koffi Olomide apesa ba musicien ebele vie. Koffi Olomide asala ke ba musicien ebele ba yebana. Ole to tanga ba kombo na bango. Ole bazozwa pe nzamba bango pe grâce bazo mema pe ba musicien ba misala bango pe na ba poto. Abi c'est grâce à Koffi Olomide. Abi soki ezalaki nga Koffi Olomide soki lelo ada bengi sanga na concert na ye. En tout cas na boya te mais sauf que na kotuna volonté ya Nzambe. Soki lelo ba musicien chrétien bazo reconnaître Koffi Olomide comme modèle de musique na biso. A combien plus forte raison bino ba sendi ba moi o bo uta na quartier la terre comme ba président ya ba orchestre na bino bokendaka ko ignorer Koffi Olomide bokendaka kozala ingrat envers Koffi Olomide. C'est que bo amité mamabe boza bandeki boza ba jaloux parce que hippodrome de Vincennes des Awana Koffi Olomide azoluka ndasa nini asangisa ba musicien na nyonso baya parce que 38e anniversaire ya quartier latin ekosenga nde ba musicien na nyonso bazala parce que 40 ans ya quartier latin peut te dire kozala kala mingi te dans 2 ans dans 2 ans ou dans une année ozala nani anniversaire ya quartier latin ezosala na Koffi plaisir tanga moyeka koksi 50 ans ya carrière oyo bandeko na ye mosusu baartiste batika biso bakokisa yango te pe à leurs âmes, papa Taboulay, papa Wendo Colosoy, papa Franco Luambo, papa Madilou System, papa Simaro, milimo ya bango fome pema na kimia baza ebele trop temps ba kombo na bango ate. Bakokisa 50 ans ya carrière tendenge Koffi Olomide akokisi lelo. Et ça a vraiment plaisir donc non c'est vraiment bakonza mboka na biso na ministre na biso culture et art à reconnaître quand même artiste au Koffi Olomide tango azali en vie même bientôt là dans 2 ans encore ça 70 ans d'âge tant encore ça 70 ans d'âge wana boluka bosele loko moko ya bien ata monument moko wana soit na lemba soit na lingwala bisika oya kole la monument moko ezala wana eza référence ya Koffi Olomide bozela kati ke subo moni artiste akufi artiste atie nani zolo likolo maboko ekiti boye ndekomi artiste wana azalaki malamu batémoignage comme ebele donc aussi c'est ba français à la rousse non c'est le moment à reconnaître Koffi Olomide exemple yango oyo bayembi bato bayembelaka nkolo oyo basanjolaka grand prêtre nkolo bazondima Koffi Olomide même pasteur Atoms soto
tomona kazaka logique kazaka sain mais quand même à reconnaître Koffi Olomide parce que premièrement on dit que Koffi Olomide aza créature en Nzambe deuxièmement Koffi Olomide aza même sang rouge que yé jamais koyoba maba Koffi Olomide et troisièmement on dit que Koffi Olomide a salé belé pour la musique alors yo nani ya boya Koffi Olomide oh ça comparaison Koffi Olomide na fali oh ça comparaison par rapport à quoi parce que musique à Koffi to banda yoka ngo kala ti lelo to yoka ngo nani aza azolanda émission oyo nana yoka musique à Koffi Olomide na fête atombola musa pito nzima e ebe babimisa baalbum ne bete makaka na ndaku na ye na bandeko ne na babiro ne nde bayokaka esi aka bongo inaperçu artiste abimisa album après ce soit comme nini 32 chansons et nini ceci cela ezole kaka bongo ezosila ka bongo boyem sanga nini kofa mema na poto te amema bamusicien na yo aza bango turo bayanik lindo amema bawana poto bajia 33 mema bawana poto nani abosani ke masola amema bamusicien na poto badanseuse Koffi nde mutu abandango nani abosani yango bamusicien bele oyo lelo totanga bakomele bao bafali basoleil wanga bajordan kusa bazwa vi na nsima Koffi soleil nani fer egola ye wana fer egola ayebaka koyemba te na wenge ye ya banene ekoyemba parce que il a koyemba ekoyemba mais fer egola ye moko atémoigna mutu atinda ete abike ngana yebaki nanga koyemba to nazalaki na wenge mais ntango na ye quartier la te pembeni ya Koffi Olomide nakolisa esu koyemba na ngai parce que Koffi aprenaki nga vraiment oyo ezali banote musicale taka koye latino e quartier la to kuti bagrand chanteur baza wana parce que à l'époque wana quartier la te ezala oyebi koyemba te mais oprofitera na nsima baningaka to baosala cœur yo boyebima lokwa oyebi koyemba ozomona mais lelo bamusicien na babosana nyonso bantaba ya basam chintu bazobo ya sam chintu tata mokolo Chitu tata mukolo liko kola te okotika via Koffi kimia te Sam Chitu okotika Koffi kimia te beta concert na ye hippodrome Sam Chitu okaisi soko boykote concert ya Koffi Olomide nde bawili bula baya concert wana te basoleil wanga baya concert wana te bafere egola baya concert wana te tu te trompes Sam Chitu to apena besoin na wana hippodrome de Vincennes te parce que ba mama na mbongo bazali bandimi concert wana ya hippodrome de Vincennes babe capable pe nzamba simi mutema bango bayebe concert wana Koffi amasala bino nini akoma toujours mabe na minoko ya bato akoma sujet ya moquerie na minoko na bino asala bino nini ebele asali na musique ti lelo bomona yango te bomonaka yango te bavi oyo apesi na bamusicien na apesi bango bavi nani abosani série quartier la te ezalaka bafali bazalaka basoleil wanga bango nyonso banda tambola na ba Mercedes Benz nani abosani yango nani abosani ndenge Koffi banda kolatela musicien na ye très bien bango nyonso bazolata nde bongo na baclip lelo bamusicien bakoka su kolatela bamusicien na bango bakokaka te ntango bino bozoboya Koffi Olomide bozobosana ke eza bamusicien mosusu oyo bandimaka na bango Koffi Olomide loko avie na biso papa bebe chandanani marai na émission moko boye je kozaka na concert ya Koffi moko andima Koffi Olomide alobaki Koffi Olomide nde aza wana ye nde apesa biso bamusicien goût ya kobetela basala minene ya kotambola na bavoiture ya luxe parce qu'à l'époque bamusicien yaki clip oke kosala yango na la voix d'Isaïe kuna na studio Mama Ngebi mais Koffi apesa bamusicien goût yosala baclip ya kitoko yovanda na bandako kitoko la preuve ane ndako ya liboso Koffi ya vie oyo avanda na banda na ville Lubumbashi esika sona sekoma kofutela koluwe ndako a déjà l'époque ezalaki bijou
et les gars bandaku presque tout ya bandal et bon le bango cité ma fleurie et ça ndak na été famille mo le kamute pesa Koffi Olomide oui famille mo le kamute pesa Koffi Olomide et ça ka terrain ya pamba et pesa ka na cadre ya récompense parce que Koffi Olomide a yembaka ndeko na bango Myriam Moleka oh akufaka à l'époque ba mise belé bande pe ko yemba ba yembeli pe famille ya ayembeli bango nzembo to ayembeli mwana bango nzembo batesa bango ba mapa Koffi na to ba pesa terrain na sai alamba comme bijou et lelo comme marbre na marbre partout ndako musicien nini otosto monia eza na marbre pour ne citer que cela ndako ya nani ya Mafleri bongo bandako mosusu ya Koffi Olomide oyo eza à l'étranger oyo eza partout esika na ya répétition pamba pe toloba kutu te eza na nyonso wana okuta studio ezali na 5e feyaki 5 nyonso eza na kati quand même respect faut ezala reconnaissance faut ezala ingratitude ya musique iti wapi tozokende wapi na musique yango ya ingratitude boye bino ozelaka ntango omona moto akufi ayeboko mokosa na kolela balarme du crocodile toza su na besoin nango te na musique toza na besoin ya reconnaissance ndenge Koffi Olomide asalaki na concert ya Wera après avoir Wera kobeta concert na ye ya arène na Grand Paris Koffi Olomide félicitaki abetela Wera osani maboko abosali musano kitoko tu as combattu le bon combat il faut ezala nde bongo eza teke moto aosala mosala malamu bino bozondima ete bozokende kolobaka buzoba mais so oke na pembeni ovandi na babiro na ozondima Virambo emba kitoko Virambo eza bien mais boye devant caméra ozoloba le contraire yonga ba vérité bimi na mpoasa Chris Bon a dévoilango donc na mukuse na koloba ke Koffi Olomide aza artiste musicien moko mal aimé aza mal aimé raison pour laquelle Koffi Kandeto bakazaka prophète apparemment c'est comme si ayebaka déjà qu'un jour batu bakoyina ye qu'un jour ba musicien oyo ya kobimisa baosala mwa succès basani bakobalukelaka ye yango boyo Koffi na album nembo na nzembo nemo bo ayembaka kala titre nango ezalaka mal aimé makambo nazoloba mutu ayebi yango ezaka mutu moko vie papi photo na Londres motema mama Pelga esika aza vraiment vie papi photo na Londres motema mama Pelga ayebi makambo oyo makambo nazoloba Koffi Olomide sa numéro 1 ya musique mutu ayebi yango ezaka mutu moko vrai chéri Christelle Momoti Christelle ya ba Momoti vrai chéri mutu ayebi neka masolo na zoloba parce que Koffi Olomide aza numéro 1 ya musique. Et le 19 Corina na hippodrome de Vincent Curtis Luna Koutabiye déjà bongisi billet na ye parce que concert eza sombre ngakutuko famille nanga mobimba de na poto na France wana basombi déjà billet hippodrome de Vincent maman nanga Canada asombi déjà billet ya hippodrome de Vincent parce que abi akoki ko rater concert au té abi abi mutu malamu lora Koffi Olomide na rater concert na tana ndoto na ko rata ngote parce que na lingaka musique na ye ebino siko batu oyo boza nzinga kaka ya hippodrome de Vincennes wana pourquoi pas kosomba billet na bino yo na nosombi billet te bo rater concert oyo te bo rata ngote bozala vraiment wana kobanga na ote kobate ke yonga naza pasteur moyena ya concert wana eza te parce que pasteur na biso denilesi aozala na concert ya hippodrome de Vincennes ba surprise de la baye ba surprise eza ebele bozala surprise mpo komona bapasteur ebele bakozala na concert oyo ya hippodrome de Vincennes parce que bazokana yango déjà baza koenvisager déjà kozala wana et si tout va bien faire pasteur na biso ya Toms soki calendrier na ye
ekozala susu surchargé te asani akozala mpe na concert wana parce que ye moko déjà alobaki yango na émission confrère na biso adi ondole hippodrome de 25 minutes ekomi cauchemar mpona baartiste musicien mosusu bazolala su te bandoke basam chintu bazolala su te baosala insomnie tout le temps mpona concert ya hippodrome de 25 ebeye baokanga badoute concert ya hippodrome ebeta te bosuki bosambwe parce que le 19 juillet bozokosanke mwa ya juillet eza nanu mwa ya oyo kofi abotama kofi olomide abotama le 13 juillet 1956 et anniversaire ya quartier latin eza mpe kaka na mois de juillet wana na mois d'août plutôt bozosala erreur parce que concert oyo ekozala eza déjà ekorate nango te mpo babiye tekami na ndenge ya liseki te e nazosenga vraiment na bamusicien na biso nyonso ya mboka na biso Congo oyo ngai Josar Nyoka Longo oyo ngai Félix Wazekwa oyo ngai nani bozala vraiment na émission et na concert oyo plutôt ekosala bien po hippodrome de 25 eza concert ya biso nyonso bacongolais e na nyonso wana ntango bachaîne internationale ebanda kolobela yango ezala kaka lokumu mpona mboka na biso et c'est le Congo qui va gagner au concert wana kaka bacongolais te bozala baivoirien bakozala wana baétranger beye bakozala wana voire même bandeko na biso mindele voire même bandeko na biso oyo baaméricain bango mpe bakozala wana donc toluka vraiment tosepelisa Koffi Olomide mpona concert na ye ya hippodrome par rapport ya mosala kitoko oyo asali na miziki ya Congo par rapport ya un plus oyo ye apporta na miziki na biso ya Congo parce que ebele bamibengama bamusicien basali oyo Koffi Olomide asali na miziki te ebele baza bagrand ya miziki oyo tant tolobaka bagrand Kale tant tolobaka bagrand maître Franco Lombe Makiadi tant tolobaka bapapa Lutumba Simaro makambo Koffi Olomide asala na miziki bango basali yango te ke bakokisa 50 ans ya carrière mais Koffi Olomide au moins nzambe asali ye grâce malgré baaccusation bato baakizaka Koffi Olomide mais nzambe de son côté tellement azalaka juste atalaka babonnes œuvres oyo moto asalaka atali na livre na souvenir amoni bolamu ya Koffi Olomide abi non moto azomérite longue vie moto azomérite napesa ye toujours santé de fer moto azomérite nasala toujours ke carrière na ezala de succès en succès yango lelo tozomona na carrière artistique ya Koffi Olomide yango tozomona lelo makambo nyonso ya Koffi Olomide ezali koprospérer bien même vie de couple na ye nyonso ezali toujours kokende très bien. Koffi Olomide c'est une icône de la musique congolaise. Koffi Olomide c'est une icône de la musique africaine. Koffi Olomide c'est un pilier de notre musique. Tobetele maboko, tobetela Koffi maboko, vive les 50 ans de carrière de Koffi Olomide. Tosepela. Tokozwa pe ba poudre toorganiser ka journée moko ya Congo bobimba. Na ba ministère tosangani tosali marche pour Koffi Olomide akokisi 50 ans de carrière. O ba papa Franco bakokisaka te, ba Pepe Kale bakokisaka te, mais Koffi Olomide akokisi yango. Et puis aza le seul artiste congolais to pe africain oyo azofete oyo akokisi 50 ans ya carrière beye bakokisa yango te basuccès na bango esuka na nzela bakatanaka bobosanake oyo Koffi alobai Koffi azala prophète to retenir likambo oyo Koffi abeke kala te ya musicien moko akoma na 50 ans te akufa so na 50 ans papa banda deja komilengele banda deja kobongama parce que Koffi asa prophétie mikolo etikali mokie yango tozosenga na yo papa loba hippodrome eza na mois de juillet awa le 19 juillet 2025 à partir de 17h hippodrome de 25 concert ekozala
luko bongisa na Koffi Olomide tobo kufa ekoma ngambo kota lifelo ekoma to nzambo otuna okoti na lifelo ndenge obosanke yo mokende oluka bakisi na yo obosana ke yo mom to sa mabe olekisa batu ekoma pona kende hippodrome de Vincennes te souci na lukena venger na se retrouver na lifelo non hippodrome porte za kofungwama pona musicien nyonso aleka na quartier la te bandoki Sam Chintu loko ayebike ayebi na koyemba te yanga ayebike na hippodrome de Vincennes akebebisa concert bato parce que mundela hippodrome de Vincennes déjà lobaki soko ayebi koyemba te oyemba banzembo baluba otunona confiance à album ebele confiance à na 47 albums à succès 50 à carrière yo na quartier la to tia nzembo ni ona chaka nzembo boy papa nzembo chiluba wana nzembo wana te parce que awa toza na besoin ya banzembo ya kitoko hippodrome de Vincennes eza bongo baotala nayebi ke après Koffi kobeta na hippodrome de Vincennes bamusicien bele baoluka bakende koluka babeta na hippodrome de Vincennes mais esimba te parce que hippodrome aya bagrand name babetango soki te na misad bosa beta kuna eri jonia lide deuxième musicien eza Michael Jackson et troisième minute eza Koffi Olomide sikoyo yo artiste musicien moko boye onga fali onga nani obetango na wapi obanda wapi obanda beta hippodrome de Vincennes na pema nini na instrument nini na voix nini parce que kuna toza besoin baprofessionnel ya grand chanteur lokwa basoleil wanga bafere gola baburompela bawilibula bango nde toana bango besoin bato bazo reconnaître Koffi Olomide comme icône ya musique et so tolongwa na bango côté musique gospel toza na besoin bamama lo mbongo oyo bandimi Koffi Olomide toana besoin pasteur Atoms toza na besoin sœur Eunice Manianga bino bao botikali on s'en fout de vous boya hippodrome de Vincennes te etali Koffi Olomide te po concert wana ekobetama soni nde buto ezosala bino bongo Christian Momoti abiye mpe akozala Curtis Buna mpe abi akozala po concert wana ekoyinda nango eviala biso papi foto na Londres mobali ya mama Pelga abi akozala na concert wana po concert wana soko ozangi lidabe ndako mikolo jamais prière mpe ako kingeganda naolangana mabele nzambe nabongela na cimetière nde basuba endala po apesa visa nzambe nabesa nakende naasiste na concert wana to concert eza historique ekoyinda po tobina balwa tokobina banzembo ya Koffi akala nyonso tokobina yango ebobosana te ke goth intemporel eza déjà na nzela sur le marché boyoka mpe bozwa temps ya koyoka album wana to mpe maxi single wana Koffi Olomide oyo aremixe bachanson na ye ya kala toujours kaka na demande na bino bakoffi ete na demande ya baamoureux ya bonne musique tout en tout cas tozozela vraiment bino mpo na concert oyo ebobosana esu te bozwa temps ya koyoka Platinum volume 2 parce que baalbum ya Koffi toyebi esila nango succès te musique ya Koffi ezalaka nango lokola vin plus ezowumela plus mpe ezobakisama goût Koffi Olomide le 19 juillet 2025 akoyindisa na hippodrome de Vincennes bakoffi ete bose manifeste na bacommentaire na bino vraiment Pedro Montero abonné fidèle à chaîne biso MJ Télévision na ina mona bacommentaire no esopana lokola mbula ekosala vraiment bien donc yo nyonso ozi okazolanda émission oyo oza Koffi ete oyoka soni te se manifester à partir ya commentaire no ekosala vraiment bien donc
quand on a lobby donc on musicien tout vraiment pour soutenir Koffi Olomide pour un concert il y a hippodrome de Vincent Bagolo bozomo na Koffi Komazo ça déjà promotion pour un concert na bino il y a Njare na bino pour la muka bo ça vraiment nani promotion kitoko et puis na concert hippodrome bo vraiment mobondo bo soma babie na bino to comme il y a suka émission na biso merci na bino nyonso bolandaki émission na biso merci na papi photo motema ya mama Pelga na Londres merci beaucoup na Christelle Momo Tibabi après à tozo tika tozo vanda moko et puis to kabwani Curtis Luna merci vraiment pour na assistance à bino na émission et merci beaucoup na Adida Lumumba l'homme à la taille S bisiko zali Adida Lumumba bambote belé et merci na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati Alexandre Dinis na Paris merci Yawili Chimpaka la Bruxelles ba merci ebele ya et na bosanité na Londres na moni susu Yariki Matogo merci na yemoko mama de mama la patrona la première dame d'Orléans Mami Wanja ya papa Misha et merci na boss de boss après Basili le neuf qui bouge staff Anaël mais ça n'a toujours koyamba biso na esika oyo na bosanité ma personnel nyonso po basaka na esika oyo wana moni fidèle de Castro Pichu ba merci na bino nyonso o bolinganga Sylvie Bahati pona lelo tosiki awa et tokutani prochainement pona nouveau numéro ya émission na biso bye.